sika lisusu makambo ya danger liso ebotami. Santé malamu. Siko esika ozosala nini mama? Nazokomba. Ozokomba? Ah. Siko eza musala bazwa yo? Eza engagé te. Eza engagé te? Bongo ndeni ozosala yango? Nani afutaka yo siko? Nani afutaka yo? Oza yo moko te boza ebele? Siko nani afutaka bino? Bongo eutaka na Beseko. Na nini? Na Beseko. Na Beseko? Mais Beseko siko wana ezani eza banque? Eza banque. Siko pasi ya musala ngo ezali bobanda l'air ni bosisaka l'air ni? To banda 6h, tosilisa 11h52. Obandi 6h aussi 11h52. Sikoyo eza pasi omonaka ndenge nini ozo se retrouver quand même bana bazomona mwa lipa ou bien ndenge nini mama? Pasi bazofuta penza te. Bazofuta penza te. Na pasi. OK. Donc bino nde boza wana mpona kotia propriété na banzela mais bazofuta bino vraiment te. Or soki bino te nde salite eza esika nyonso. OK. Likamni siko kokoloba mpo bakonzi mpe bakoyoka yo. Bakonzi mpo bayeba ke bato bazosala mosala ifo kofuta neti mosala ya propriété ya mboka tosala mabe te tosala malamu me bakipe mpe biso toza na bana tozotangisa bana ndenge moko na bango mpe baza na bana na basharge biso mpe toa ndenge moko me bayeba ke batravaillere baza bakanisaka mpe biso tobokola mpe oyo ya biso bana. OK. Donc bayoki bakoyoka yango mama. Zamba pambola yo na tiki yo pona o continuer na musala na yo. Merci mama. Ya sika lisusu makambo ya danger liso ebotami.